pasiengo atakundi mapasinetego oyo pasiengo Molinga wakana pasiengo atakundi mapasinetego oyo pasiengo Nguma lobi oyeza na bomoi po mutu falia wazala na mengape pona nadia ifuna luka nadia oyeza na bomoi po pesa ngani wana nyoka o balobaki aza satan aza mayele te siko yo mutu ndenge nino kolia bibialia moko kama mutu oyebisi ete somba tomate naturel lamba ole tiana biloko na koyo moko yebotyaki ni tomate kende kokamola mafuta soki nini mabele ya ngombe soki ya ntaba omela na place ya miliki bambisi oyo bazobokola ngo mabe so bambisi na biso ya ebale tolia eza ndakisa eske yo mokonami oza na n'importe quel nzoto te nzoto na yo ça peut être moni boza koko balongo ke omoni banzoto ya bakonami eza ema eza nzoto ya vibration moko na moko nango tozosolola na bino napesi bino mwa 2 minutes o bozwa chance ya koyoka lisolo ntango bobotamaki zongisa makanisi na ntango bota lisolo mama betela yo ntango botamaki nini elekaka na bo bazwaki libango wana Matonda nakobanza soko ozongi okomona moko na moko aza na mwa miracle zomaka na lisolo wana tunaka okomona koza na mwa miracle mosusu abotamaki bayibaki mama moko ya changer le miracle mama na ya retrouver na litoi kaka alobi mwana nanga matoi ya mwindu bawelelaki epona nini mususu mokola botamaki mama na bango azobotaka bana mibale ya ye kobotama mwasi akasala feti ya kosakana te mpona nini bongo mususu mokola abimaka na maternité mopaya moko ayaki na ndako na bango aye kobeta lisolo mfumuki bango na ndako mpona nini bongo yo pezonga na kanisa osala mosala eza pamba te alors yo oyo oza oyo wana yo moto oza oyo wana oyo siko tata nzala panda ye parceke mfumuki mbango nsima ya kosala mibu tuku misato sanza misato kaka mfumuki mbango asalaki mpona koteya sango oyo 3 mois kaka ndenge abandi kaka bakangi ake boloko azalaki nde na somo te tika nzoto enyokoma parceke molimo ekosala mosala nango elelo mpona bino boza baponami baza kobebisa banzoto na bino na kolia tokota na bino na éducation ya kolia mpo nzoto na bino il faut evivre parceke bino ndenge bozali baplace nyonso bino boniataka en tant que aimant spirituel ya tata mokeli donc
ndenge ozoniata wana oyo nyonso ekundamaki wana ifo evibre na nzoto na yo parce que babungisaki mokili na biso yo tant que ema mais mpo kema wana esala bien il faut nzoto na yo ezala na vibration makasi epona ezala na vibration makasi okoki koliaka souvent te biloko oyo eza suye ce qui veut dire biloko oyo eza toloba ndenge natiela wana bakota na biso mpenza biloko oyo ebeba donc biloko oyo ezangi botata mokeli bino fo bolia biloko oyo eza na botata mokeli na kati po etonga nzoto na bino malamu mpo na bisika oyo bozali sensation na bino eza na ntina parce que bakoko bake kovivre na mokili ya molimo eke bino ata soki ekofaire vivre yo na côté physique mais na côté spirituel akodétruire yo kolia yango te parce que mindele basali bomoni bamosusu mafuta bamafuta kaka oyo donc soki bomeseni kolia mafuta oyo bakomi huile végétale il faut boyeba par exemple allemagne ti azokoma huile végétale majorité ya mafuta baallemand basalelaka eza mafuta ya ngulu or biso kolia biloko balambi na mafuta ya ngulu ezodégrade donc ezodiminue yo spirituel mais ezoboma vibration na yo ezodécharge yo fozala moto se rechargeaka mokolo na mokolo misoka motya moleko moni olingi olia soso koasiste na liwa na ye te moto aza na elembo ne ya koboma soso wi abomi me yo opesaki mokongo obomi po neti biso tosupportaka yango te koyoka mbala mosusu soso azolela lere bazolanda ye soso azolela dayer soki kaka naza wana soso wana kokufa te natindi bino bolanda soso wana kata tika na lisolo tika yayaki awa te mpona po mokonzi adéplace oyo mokonzi aza c'est ça réalité moto aosi bino boniama nzanza oyo te parce que bino boza bawumbu bozososola bayindo to bawumbu ya mindele te siko mindele bayebi ke na kati ya bayindo wana baponami bazali bayebi ke bakoko na bango bazalaka kala milimo wana esi eye na periode ya renaissance africaine tala soki koko to mama alobi na mwana na ye kende na libala okobota soki balobi na yo kutu ndenge eza boye lokola ozobota kaka basi mbala ozobota mobali olali na buto oloti ndoto to elingi koloba esprit wana aza mokolo azali me ntango akoya kobotama na mokili ya mosuni babandelaka kaka nyonso na ebandeli fo bandela na ebandeli lokola bebe me na esprit oza ya kokola parce okoki koya kaka mbala moko mokolo boye te obimi na mokili oyo oza esprit ya mokolo e moboti no ntango abokoli yo mbala mosusu akweyaki na berere alesi yo basardine alesi yo babiloko nyonso o mindele parce mindele lokola bayebi balobi biloko botravaille yango bokotisa yango na convention bakotisi yango na convention rosicrucienne batindiki awa eye awa bino bozozwa biloko omoni napesa bino ka exemple bamiliki bopermettre nga na solo na bino mwa malamu omoni bamiliki miliki ezowuta Angola bakomi leta en terra en polvo miliki ya RDC bakomi lait entier en poudre ok bakongolais bazomela miliki bazolobani miliki oyo eza miliki ya Angola ozomona mais nzoka eza miliki ya Angola te
bafabrike na France. Na France basali miliki, mais oyo eza destiné koleka na Angola bakomi yango na kiportugais. L'État enterra en polvo. Oyo koya na RDC, kaka bafrançais bato basali nde bakomi le entier en poudre. Mais bon bayebi secret ya biloko batie na kati eza banani, eza bango. Soki bayebi ke événement wana ezoleka na Angola nde mikolo milimo wana ezali bakusala eza bango. Biso ntango toke na 96 na nini na mbanza Congo, toke na koko nzinga na koko nzuzi bolingaka bango mingi parce que batambola makolo ti mbanza Congo na ndengwa kisema tokomi kuna tokuti bazokanga bamushi chichi na Angola kuna. Mais koko nzinga akoyebisa bino ntango toza kuna bazokanga bamushi cheche nayebisi moni bamushi cheche bazozwa na Angola eza mpona RDC. Bazozwa bamushi cheche na Angola mais eza mpona RDC. E bayebi zela tozonga RDC okomona nini ekozala. Mais bon bavandi na matalima yo bayebi bien ke bazwi bamushi cheche baye nango baye kobwaka awa na kikimi awa nyonso ti na kimwenza awa ti awa ali bakoti na programme ya dépistage na 96 na meme 96 wana toza na Angola tokomi esika batiaki foto ya Savimbi bakoko mutu bayebisi biso akotikala jamais korenie na Angola parce que mutu ya bomi Angola makasi nayebisi ko nzingo moni mutu akotikala jamais kokoma mokonzi na Angola. Epe ndenge tozosolola boye guerre ezosila na Angola, guerre elongo avec Ezaïre, lero neza Ezaïre. Nzinga azala a voyager matondo tango akoya na pesi bino nzela bokendo tuna basolo tozosolola. Donc biso tango toyekotangisa bino tozolimbolela bino so tolobi awa bosala ngele moni eloko okolia te botika oyo baza nano kolia likambo te. Mais ce qui l'État tozalaki koyoka na malamu elingaki kozala ke na ntango yango nde l'État moto akoboya biloko wana ekotaka te awa osomona. Mais na bongo likambo te malembe bino tolobi boevite yango. Mais lero zolobaki boevite omoni mpe moto mosala oyo mokonzi aboyisa biso biloko wana po banani basi bakufi na biloko wana banani te kokufa eza déforme. Okoki kokufa spirituellement ozomona. Mundele aza na balolenge na ye nyonso tozalaka lero nanga nazolala na kindongo na luvulusu bashibungi ezalaki bangombe ya yasha soki yasha gabri kakati bazobenga shibungi bavo mais mokolo moko tovandi na papa nganga bake basombi yango baye nango tolia lirika tole nga noki ka nzoto na ngai decharge moko esalemi noki nzoto elembi nayebisi papa nganga meka nano mosuni ya mibale ale nabiski oremarke ke mosuni oyo kolia yango kaka mbala moko epesi fatigue na nzoto alobi ngeta eza piège ozomona. Ebomi yo te physiquement mais abomi yo spirituellement parce que mbasi ya coopération na yo balongo ya coopération na yo otieli bango eloko eza interdit na nzoto na yo il faut babima etango babimi oyoki décharge mais ntango tolobi eloko boyebolia te meme kolata na bino kolata eza mabe te mais biloko mosusu bozokende somba bakoma bakombo wana boya to vérifier est-ce que okoki olata bino mpe boza koexagere nga naza koexagere te mpo bino mpe boza n'importe qui te boza bato bakoki kotikela bino laisser aller te osomona. Eza
tozali nde ezolingisa biso bongo tokenkana Fumukimbangu apesi ordre sikoyo ifo bayindo batonga temple oyo ya ye mpo aza na temple te azalaki ndongo te okamba eza ya yesu malgré eza esika ye moko abandelaki mosala tant oyo ya convention ekokaki esengaki biso tokende 18 ans après tokóma na nkamba mpo ndako ya Fumukimbangu ekóma na mongoko eboyebi ke bosangana bangunza esalemi na mongoko kaka pamba boye totongaki ndongo me bakoinsiste kaka bino so bino bosalaka soki bango bakosala te bango basala na bango te me bino bosala tuka pere alembaka te ye aza na nzoto mosusu te azali modele soki ye azolemba te yo mpe kolembisa nzoto te soki ye apesi esika na pongi te yo mpe kopesa esika na pongi te balongo ke soki ozotambola na pere atuka folongola fobombaka motema mpo ndenge aza wana ye atako tosi tokomaki 1h du matin azokontinue kaka amonaka pongi te amonaka makambo ya nzala te moni ye nzoto na ye eza différent na ya biso différence nani pere aza na maduso azolo misato kasi yango te misato sambo kaka mitano lokola bino ok Fumukimbangu ase reproduisaka à travers baye oyo ya ye conformité parce que biso toponami mpo tosala mosala oyo biso na bino toponami tosala mosala oyo biso toye mutu bino boye tokomi na ntango tosali tokomi na ntango ya bangunza siko bangunza batelema na bimbuka mpo tokende liboso siko mpo mosala oyo elingaki esalema na ntango wana esalema lelo eza makambo ebele tokoki tosololaka na bino me mongongo ya Fumukimbangu bokoyokela yango wapi moni ezaleli ya Fumukimbangu bokotangela yango wapi parce que oyo tozotangisa bino nde bizaleli oyoyo Fumukimbangu alingi bayindo bayeba boyeba komitongela bino moko boyeba komisalela bino moko soki olingi bomengo olingi bolamu yeba konona yeba kolona parce que récolte ezalaka kaka récolte ya mbuma oyo oloni mais keba ntango ozolona parce que soki oloni machacha eke komi na ngonga récolte soki eza mbuma mabe okoloba te ke ekobongwana te ntango bazoyemba nzembo betimona bikamono ya kweza lelo ezalaka omoni mokonzi azoteya ndenge na osolola na bino boye bamosusu bazokipe te omona ye mpe azosolola na ye mpe azobwaka makanisi ne pembeni me bozobosana ke ntango biso tozoloba ezali mongongo ya mpemba kalunga mpo na bino sikoyo na ngonga wana po ya mbonga nakoma na kindongo habitude bomona nga nazala na bapapie te mpo nga na prepara nanga mateya te ke na ndako ndenge na kokende lelo na koteya bango nini ezalaka nango te soki bomoni nga nde navandi ya bomoni nga nasengi biki bopesa nga nakoma titre ye
keya bango oyo kobakisama bango moko bato bakondimbola eza nini kotonga kindoka bokende mbanzako bokende mwanda bokende bitelele moko na moko lokola bafamille na biso oyo tokuti baboti na biso babomaka vibration na biso na bizaleli na bango lelo toye na periode ya recharge korecharge biso za mutu na bino so tobanda obetela bino masolo tobetela bino masolo ebele tolala libanda tonokela bambula tolia bayezaeza tolala banzala 30 jours okangi libumu mpenza lelo tolobaka teke nga nasi nalala libanda lelo nakolala susu te tolobaka na bino teke biso si tosala sacrifice tokosala lisusu te énergie batielaka moto na nzoto ezali po permettre ye asala mosala e période ya réparation et surtout soki oponami yeba malamu toye kokangola famille na yo na bamikakatano ebele oyo ezingeli famille na yo na mikakatano ebele oyo ezingeli contre na yo to quartier na yo to mpe mboka na yo to mpe ekolo na yo to mabele no to loposo na yo koki kolemba te bato bazokende mbanzako bato bakosala voyage mais yo okokende te o te mponga na kokende te na kocontribue te ifale nga nakende mais sunga ndeko oyo aponamaki te lokolo na ye lelo nde ekokoma kuna lobi ekozala ya yo fungola nzela wana mpo soki ye akei nde apesi nzela misolo na yo ekende na ye asala mpo lobi yozwa mpe misolo oyo yo kokendela ntango totangisi bolomoni bato omoni mokonzi yaka koencourage lebali moto soki azangi na ye transport kasi atikala na ye te mais ye aponami ke ifo akoma ozomona me aza na makoki te sikoyo balobi yo pesela ye mpo ye akoma yo olobi ke soki kaka na nga akotikala wana na oyo yanga te sikoyo ofongoli nzela na yo tokangi nzela na yo sikoyo ozoyebisa ngai peke te mokonzi eza kaka te soki bino bolobi toyokaka kaka mpo bino mpe boyokaka biso nga na oyoka bino na nini mpo bino boza belève nga naza maître nga nde nazotangisa bino nga nde nazoyebisa bino ke mokili yango mpo na tokende ifo boye soki nga naza tonga bino boza singa me soki esika tonga lekeli soki singa wana eza kole na tonga kasi ye bakokoma ntina esika tonga lekelaki te sikoyo soki ngai nalobi ke ndeko oyo yo lokola oboyi na yo sapa me tika nalakisa nga nafuteli ye transport yango wana te ndakisa oyo osengelaki kosala omoni tozosala na bino mosala nga aza mokonzi na bino mpo nazokamba bino toke tomema mabanga bino kutu bokolinga te mokonzi atelema mokonzi akei bisi azwi bamoelo azoya nango sikoyo yo otikali na kilongo boyi kokende komema wana par na ye moni ye asalaka ndenge wana mpo bato babetelaki maboko ti nazolakisa oke komema libanga eza mosala monene ezali parmi bakomi petola bomonaka mbala mosusu bambasi na mwa ba10 francs na bango basombisaki na bango mpe ya nsima bango mais so tozwi na réalité bango lokola baza nazotia bano na botina kimosusu lokola baza makila oyo ya ngai natie nga mpo bocomprendre bongo ke na mosala tata azosala deja baza na bamérite ebele ok
baza kutu na tina te basomba meme saki ya sima mpona batia mais kolandela kozala na kati ya mokili esengeli bango mpe baogumante charge na niveau na bango parce que ntango biso tokozala te ntango bango bakobanda kosala vibration na bango mpona ezala ifo bazala na bareserve déjà ya moto nde bomonaka bango boyoki kako basiki ngande aye kotia sans arrière pensée parce que eza tozotangisa tozotanga soki omoni moto amemi yo pembeni alobi basalaki kaka ndenge wana mpo baatire bamosusu bakende kotia yebisa ye oza ndoki parce que bazotangisa biso en modèle tozoyokana en modèle yo mpe yebisaka mbasi oyo ya yo ke soki nakabeli yo yo mpe yebaka kotia tozotonga mosala basengi yo pesa eteni na yo ya mibale na zomi ya tata mokeli na ya monguna boyebi ntango bino bopesaka yango soki opesi yango na motu eloko ya liboso ya kosala ezali koyeba ndeko wana lokola azwi aye apesi misolo wana esengeli esala nini mpo mapamboli ezonga epai tobotami na bafamille oyo eza na bamikakatano ebele oyo mbala mosusu mpona omata ezali pasi parce que mbala mosusu na famille yo oza mopasoli nzela me na ntango oyo ozopesa yango wana oyo bazokomema ngo na nzela elongo bani mpo nekende kofungolela yo nomona moto azolakisa nde azokosali nde wana bana ne batamboli na motuka tozokende koalishiri ye mpo bana ne batambolaka na motuka mais soki olingi bana na yo mpe batambola na motuka fo olinga mpe bana ya moto mosusu batambola na motuka eza bongo te nga en tant que parent napesi mpe ndakisa ke mwana mpe akotambola na motuka alors yo mpe imite mpo mwana no mpe elobi atambola mpe na motuka soki bana na biso nyonso bakotambola mpe na bamituka bakokoma ntina niveau ya kosala motuka na bandi ekozala esengo makasi ifo tozala na vibration makasi mpona milimo oyo ezoya mayele na bango bakapasité na bango ekoka kosala tozotambola bisika tozokende kolamusa milimo oyo ezalaka mais soki yo kontribuaki mpona bolamusi ya milimo wana mpona bolamusi ya milimo wana me milimo wana soki batali na palmarès batali na liste ya contribution bamoni nkombo na yo balobi grâce na ye biso tolamukaki n'y a rien pour rien bino bobandi mokonzi akozala kaka boye esengo kaka tambola na bato na ngona toke na mwanda tozongi misolo ekoti nyonso bofutela batransport bosala boye baniongo kutula miso mpe etikali botokofuta ngo kaka mokonzi aluka prestige aluka prestige te balongo ke première fois nakendeki mwanda bana nanga liboso nakomi na mwanda po tokendaka na banengwa mwese na ngunza mayumba bon bonga nazala obima nanga nayeki programme spirituel fo tokóma na mboka wana esika mindele bakotelaki liboso tomati bwate tokoti na mboka wana tosali programme tozoki tokende oseya esika oyo bandeko esika tokendeki bomonaki oseya aza na mbonge makasi tokomi wana awa mai etombokaka kanda nyonso ezaleli awa kasi na koleki na mokolo yango tokitaka biso misato tosali ndombolo tobandi kokende na eteni wana eza interdit basoda babimi balobi kote oyo balekaka na makolo te tolobi te bato oyo baye ebongi soki boyebi bango nde bokoyeba sikoyo toleki na biso wana mai pavande ne kimia ti ndenge tokendeke tosali manaka na secteur oyo tosilisi sikoyo ntango tozongi ndenge atoni bisano
Donc si quand on visite quelque part de babisika pe mosusu mtete eza visite te eza makolo fe koma na bisika ngo soki bisika wana eza lelo te eza nango mpe lelo te ebi ndenge atalenga donc makolo na bino eza lokola ya biso te makolo eza na batindaka ngo kotinda bo tozongi kisasa. Deuxième tour, toke pena ba toke osala ba campagne siko. Bon. Siko na kati ya groupe toke ndeki mutu moko azaki na posa komona ntiampo. Bon, mokonzi akosala programme ya toke ntiampo. C'est toke ntiampo. Moi na village toke ndamote. So bolingi bozwa nengo lokola za mwana mwanda bokende na ye nti amfumu na mwana village biso mokolo tokokoma ngo bilaka nano ekoki te tokokoma ngo selo bilaka ntango ekokaki te fo bokenda ngo bena bangunza siko nde batya ngo na programme fo tokende na pointe fo tokende na banque. Il faut que dans moi dans le village, il faut que ce que tu as wana en tant que mon conduit à bitumba lobi kwa bayindo ni to sokota wana moni siko différence na tango ngo okoki ko ya kinchweki te parce que l'esprit eza kuna ezozela mokolo boko yana bangunza bapona miboye ko kundola baye balala kuna donc koko ya ndenge wana te osam te bango kuna babi bongo te. Popino mokolo boko ya fobo ya na moto ya bola musibayi est-ce que vous que toke na période ya lamusa bango kimbangwa lobi lamusa bango lobi ese leko tokoti bangunza kasi siko ngunza na ngunza ti azokende na éviter ce qui est pour foutre qui ngunza na bino transport ata difra no completa ki pa ngunza na EPT hein parce que toke kokundola bakoko yo bakende yo mbala mosusu na biloko baboti bazalaki kolesa yo na ndenge lelo okontinuaka na yo komona ki tika na lia na ndenge koki tika na pakola na ndenge koki tika na lata na kaka bongo soki tobimi na libanda wa kitambala wana eza makambo ya mfumu na cité lokwa na kangisi suki ifo batu nyonso bamona ngo liputa eza likambo ya mfumu wana bon ngai ifo pantalon ifo nini eza kaka yo mais odiminuer elle spirituelle na yo diminuer vibration na yo et okomona sikote même ce programme yo kokende te parce que moto no eza muke moni sikoyo elikambo te lokwa moto eza muke kasi pesa ngo te pa moninga kende po permettre yo ba recharger ça ndakisa o tozolakisaka bino ezali mpo ata nsima na biso tozali te ifo koyebaka loi ya complémentarité ifo koyeba loi ya sacrifice ifo koyeba loi ya kosunga mobeko wana principe wana ke à travers nakoki nazwa oponamaki poto ya mosala mais biso nyonso fo tofacilite elonga ya mosala oyo biso nyonso sani wana batiaka wana ezali te mfumu kusu akoma milliardaire mais mpo misolo wana na etinda ya Pemba Kalunga mfumu kusu aoriente yango ebotela bayindo biso nyonso mabota mapambo lipesa la mosala ya tatamo omoni totambola tokosala soki mokonzi akomaka ntina niveau ke
eloko boye ezosala mpasi boye misolo tokozwila wapi te ifo tozwa biso responsabilité bolimbisi responsabilité di contribution kuna epesi combien non epesi autant donc ekoki te soko tosala nini botekisa nani eloko bozwa mbongo na bokoli defisa nani bodefa na mbongo bokotisa nano na mosala moto mosala bongo ye moko mpemba kalunga azomona te ke fala apesa mbongo mpo yo rate vibration parce que en tant que responsable soki lelo ataka ndenge ezalaka na apesila ndenge ntango okomaka na classe professeur ye moko ayaka azotala yo ozoraisonne nano ndenge okopesa baréponse professeur ayebiso te akoma 5 awa eza 45 awa eza bo ye moko atyeli yo baréponse okomi mwana mayele te il faut effort na yo esala embala mosu lere makanisi no ezosala bongo ezokɔta na monde spirituel mpona koloba awa mpona sala bwa donc réaction nango mbala moko ekiti na mwana na yo mbala moko ekiti na entourage na yo donc okomona te bayindo bazoya lobi bakoraisonne autrement na mosala oyo tozosala parce que tant tozolamusa bayindo na sens wana sens ya responsabilité il faut tout risquer et baindigent bao bazala kokelela il faut kosala effort koyeba pasi ya ndeko na yo omoni mokonzi ye motema na ye eza sorte eza bapesa ye motema monene nayebi te soki ya bino eza na kati ya ngai ebima libanda mpo eleki monene toyeka mitema kaka te kososoli kososola toye kobundela donc moko na moko ndenge ozobina nzembo yoka nzembo wana ezoloba nini nzembo wana ezoloba nini ozobina soki balobi biso bana mfumuki mbangu tokolonga etumba tokomema sango na mokili mobimba me yo ntango okomi na quartier ningai naloba me nga naboyaka nanga badiscussion naloba ye nanga te omoni azobanga omoni so nayebisi banoko omona bango omona kaka décision kaka o babimisi nga na ndako alors omoni naozanga esika me nazozela kaka soki nazwi place oyo yanga nde na kobanda oloba bongo mokonzi azokamba bino azelaki soki azwi esika na ye soki babengani yo kaka soki olali libanda ya naye ya mpemba kalunga me yango wana vibration moto bakangi ye mpo na yo moto babeti ye mpo na yo moto oyo alali libanda mpo na yo okosepela na ye te okosepela na ye ekasi soki oza na detabisi okosala nini okopesa ye omoni ntango toye mongo kongo biso esengo na biso ya yambo ezali komona bino boye esengo ebandeli wana ya mibale kose conforme balobi na ngonga oyo tokomi ngongani tolingi tokɔta na lisungi oza na posa ya zongoli te tozongoli meme yango wana batiaki baso soki osilisi mesonga me soki okomisi yango ngonga ya kotala banengwa bilongi oyo omonaki wanaki eza occasion siko po tosolola olongwaki na ndako oyaki na yo te mpona mosala tata me yo oyaki mpona omona nengwa oyo yo ozotya motema likolo oyo to tata yo ozotya motema bazopesa lisungi epai boye bazopesa banzembo epai boye yo na niveau no nyonso ozala mokambi ozala nani yo oza concerné te ovandi oza kose décharge balobi tokomi na ntango tolingi topesa bakommunike tolingi topesa basango me foli to ino ezala mpona oyoka basango wana eza basango nini tolingi toyamba bandeko
faut tozala attentif tomona bandeko bakomeli biso parce que bango mpe atanke bapona mingonga na bango ekoki baye toyamba bango tomonisa bango biso ke tosepeli baponami mosusu baye balongo nke tosilisi wana tokoti etelemi kotika me biso fo tolonga biso na kimvuka na biso bakolonga mpo na nga fo tolonga mokonzi alobaki ntango ozoya na kindongo meme na nzela koyoka soni te sili fo lokota meme libanga lokota parce koza na bakoki yango te kozela te mokonzi atuna parce koyokaki mokimbango ati motema ati elikane nyonso na biso nyonso parce que baye nyonso apesaki liboso baye asalaki na bango liboso banéglige mosalamu ote mokonzi azoloba ndenge wana po tobanda kolanda ye po tokumbise tobetela ye maboko soki kaka mpona maboko na kobanza omoni soko bimi na balabala soko ozwika mbongo bwaki boye bato soki balokoti bambongo baosani baobetela maboko mbala mosusu maboko ezalaka ozoloka bazobeta maboko neteni nini po toyebisaki bango bafa basala tokobunda po toyebisaki bango ke lelo biso bayindo tomiyeba ete mindele badinga te bakokende kaka tokozonga bakonzi yango babetaki maboko donc il faut toforce neteni wana po bosolo ya tata mokele ezwa esika na yango parce que lokola babeti maboko seke batie eliki yake tokokoma yango alors il faut koencourager bango makasi po tokoma neteni wana yango mosala soki mokonzi aza koencourage yo mpe kende koencourage bandeko mosusu oyo baza nano na découragement est-ce que ndenge botelemi bino mibale masolo bozosolola wana ezomatisa vibration na bino bie ezokitisa bino mokonzi akote bino 15 minutes 20 minutes ata 20 minutes soki tozwaka ntango molai toza na pasi na motima parce que bapreparele bino terrain te boyaki milimo na ntango ya bokoli na bokokisi me bokomi milimo ya ebandeli ya mosala omoni milimo ya ebandeli ya mosala eza pasi parce que bayebandekaki liboso bakokisi te eza moboti moko balongo ke lobaka soki oza no pelere moko oza no kaka bongo mais soki mpenza yambo nabeta lisolo ya moboti wana namoni babongolaki bilamba oyo mazaza ekeye tobetela bandeko wana maboko longonia na bango bazwa mpe mapambole mpo lobi bilamba ebongwana ekoma mpenza efelo kibaka mpenza balongo nke yango nazoloba ezaki na moboti moko moboti wana bomoni centre ya régie des eaux centre ya régie des eaux na ozone esika libala ya ngunza prince esalemaki sikoyo obimi kaka na coin wana balobaka suka mir sikoyo mapango elandi wana ntango bazobongisa eteni wana patron moko azalaki na batravailleur na ye mibale akabeli bango
bizoto bani apesi bango terrain na crédit alobi no bozwa des terrain nga na banofuta lero wana baza nano mwa bilenge mina pokwa concert ezali ya belabela siko yesu tafuti biso mbongo na biso te biso concert tokokota te pesa mbongo na biso biso tokozwa terrain te barate terrain bake concert kaka patron ngo siko okoti avenue de l'école boyebi yango ok makadam soko leki opusani makadam oyo ya liboso ekiti boye na kwe kaka wana bapangu mibale te mine abi bozwa mibale mponga nazwi ngambo oyo komisana balokata bino mbongo ndambo babi te wana bagene o wana biso te bon eleki nango siko bapara wana lelo mponga mpe nayebi bango bapara wana lelo meme bana na ye bazangi na esika ye moko mpe locataire siko soki akanisi aregretaka te siko soki biso tokaniseli bapara wana na bana wana tokoregrete te siko soki bana wana balingi bapose meme acte oyo bapara wana bapozaki ya kolinga masanga ya kolinga ambiance sikoyo tokosepela bana wana balanda nzela ya bapara obie tokoteya bana wana balanda te makambo ya bapara na bango siko mabe na biso ekozala ya wana te na bati mabe ya wana parce que normalement conseil yakoki kolanda to ndakisa kolanda eza ya para na ye mais soki para wana atambolaki mabe fo totika bana wana batambola lokola bapara fo tochanger bango direction po bana ya bana na bango bakontinue na bakongo na bongo te yango toyaka na bongo ke bolanda te makambo bozoka na libanda kasi bolanda makambo ya mfumuki oyo biso tozolakisa bino mokolo na mokolo oza na 5 francs yeba koekonomize yango tiango na projet na mosala tata yeba kocontribue na baforme nyonso oloni 1 okopikola 1000 eza mobeko mais soki bozoka elengi ya makambo oyo te après période po boyebaka malamu balongo ke eleko na eleko eza na bato nango eza mpe na makambo na ebele lelo bazobundisa na bango makambo ya ndenge mitema na bango ezosepela nango tikadi aza aventurier aza boye alingi amimonisa melobi soki loseba ebeti train soki ezoya soki ekomi esika nyonso na liboso esali ke gare eza wana to barrière eza wana yambo train akota na gare kote azali lokola ayebi ke na gare bato bazalaka wana betaka loseba alerte moto nyonso abongama pungi munwa tutatula lusansu lwetu batenda kongolo fumu wamba balongo ke pungi munwa tutatula lusansu lwetu batenda kongolo
oyo azalaka na bolembo alongola nanu bolembo sengela nanu bolembo na yo na ngonga biso baso tosambela bolembo elongwa oyo wana elembisaka biso oyo esalaka ete ntango nyonso bakolinga kolendisa biso mpona bokasi biso mwa koyimayima ezoya mwa bolembo ezoya mwa baketiketi ezosala na motema bakokisaka te nzokanga naza moponami naye kokangola libota naye kokangola ekolo naye kokangola loposo naye kokangola zinga na ngai bato batika makanisi ya mabe famille na biso tokendaka liboso te singeli mikakatano wana ngai lokwa naza mobundi nabundela yango koya oyo yango eyaka mpona kozinga ngai esika ezala te ozala nkengi tata kota na mosala kokamisa teke na ngongo lisasi moko ebaya ozala nkengi kota na losambo ozala sadisi ozala nkengi ozala sadisi bolembu mokolo mosusu posa ya koya kutunaki elongo eza te balongo bolimbisa boyoka mawa fumuki mbangu na nguya oyo bino bosalelaki mosala tika ete elataka biso yayaki mpa vita mwasi kaka nengwa lokola biso nengwa nzinga nengwa mafuta bino botelemaki na nguya nyonso bolata ngai nengwa nazala na nguya na bokasi ketiketi elongwaka nazalaka mokokisi muta machwa ya vita nkanda oya bolata biso bolata ngai mpenza nakangwama nakangola bolembo ketiketi komona oza na posa osalisami motema kilo oza na posa osunga motema kilo koya kosutuka kaka nsima kosutuka wana ezala te nazala mokokisi wa yango opesanga motema monene ngai mpe nakokaka kokokisa bokasi na molende mpo nzoto oyo eza ya bino nzoto oyo ekoki na bino bolata yango kobanda suki kino linzaka nzoto boyamba bokokisela yango oyo ya bino nzoto oyo kobanda suki kino linzaka totondi bino botondi tata mokili bikela mobiso bino bomizalelaka bozali mpe bongo bokozala solo wana ngai wabino kusuki yango nzala mpanda ngola na ntango tozali kozonga na esika tobungelaki mpo tokota na mokili na biso oyo bino bolongolaki na mboka ya Kisasa mpe botindaki na mbanza ngungu esika wapi ekangamelaka mosala mwa bino mpe esika yango kaka kofungwamela wapi esika bino bolakisaki biso ya ebele ya mingi ya mayimatali bongo lobiko ya bayindo mpe bozongisaki biso na mboka Kisasa wapi botiaki biso na mbanza lufuluzu oyo ezolimbola ete komipesa epai na bino nde lobiko na biso mpe bongo miteni ya nguya bokitisaki bongo mibeko mibikela kolimbola ete elonga na biso ezali bongo kati na mibeko mibikela mpe bongo miteni ya bokasi bokabolaka bongo mokimbangu na Yesu mpona koloba ete bokasi na biso ezali na fumukipa
kati na mosala mwango butu moi bino wana ete botelema mosala komitungisa te pamba te ya biso bana bakitani mpe banzeneneke baza nzike nde tokotinda bango po ete bokoka kosala na bango mosala elongo tata ya bino ekolekaka te botinda bango basi lokola mpe bongo mibali bakulutu lokola mpe bongo bana mike bampaka lokola mpe bongo bilenge baso na kati na etumba iye kasi tala mabota maeto uti mabota maeto botami na yango bakoko na biso lokola mpe baboti na biso lokola mpe bakulutu na biso bazalaki na ya bango bizaleli na ya bango lolenge ya matoi mangongi basusu ya kozanga koyoka malako mabino ya kozanga kokokisa mayema bino nde bongo oyo nyonso bango batikaka lokola bozito oyo nyonso bango batikaki lokola kokoso mpe nkaka nde koyaka bongo koya kolata biso oyo kosalaka ete bolembu bokokaka kozala kokoso na maya mingi oyo tokoki komonela lisusu kokoso te nde na ntina ena lokwa tozali bapona misolo bino bolingaki ete na mokolo mwa lelo mwa ntsona tuku mibale na misato na sanza oyo ya zomi na moko oyo tozali na yango na mibu oyo mokama na tuku mibale na sambo awa na mongo kongo yango nanu bolongolaki ngai na ndako mpe bokomisi ngai awa na mongo kongo moko na moko tata ya bana na bino bokomisaki na ntina tika ete mai maso matiaka kokoso kati na bango tata bino bolingaki lelo bongo ekoka kozwa bososoli tika ete mai mabino malata baponami na bino ntango nyonso matoi mabango makoyoka malako mabino mitema ekende mbango na posa ya kokokisa pamba te yango wana nde kokumba mbongo wana oyo kosala ete mayema bino mamona na kati na maponami na bino mayema bino matange makati na maponami na bino mayema bino bonzeneneke babango bokoka komona na kati nde bongo tata elongo na batongo mpe bakoko na biso banso bayebokenda eleko eza lisusu eleko ya bolamuki na bisika biso biye bozwami na bitima ya mai ngomba zamba esobe bisika oyoyo mabele maza ya kokauka ndako na ndako nkota na nkota bikolo na bikolo mabota na mabota mabumu na mabumu tikate bolamuka solo botelema solo boyingela lisusu kati na biso ete banzoto oyo ezala bongo bandako na bino ezala bongo bisalelo na bino ezala bongo bikokiseli na bino ya maemaso bino boza kokana kokokisa nde na ntina ena boyokani ya malonga kati na milimo na biso babino mpe kati na bino po ete solo tozala bakokisi solo ekokisamela bana babino banso lokola bongo ezali bosenga bwa bango epai na bino na ngonga oyo na ntina ya mosala moye toponamaki na yango mpona kobikisa loposo moyimbo maso na kombo mfumoki bango elongo na balongo baso mpe na nguya ye bosili kokanisela biso ntango tozali kozonga bongo na esika tobungelaki po ete ya solo tokota kati na mokili na biso na bongunza mpe bongo na lobiko isande mboka tulendo
Isande Nzi Ken Lu Balongo Ke Balongo Ke Balongo Ke Alelo Alelo Fumukimbangu Fumukimbangu Vuvamu Vuvamu Vutukabara Pambu Vidila Bangunzanke Bangunzanke Yenge Musulu Yenge Bantoto Balongo Ke Balongo Ke Balongo Ke Tosembola maboko baso likolo Fumukimbangu 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 Mibu tukumisatu na boloko po ete bayindo bazangaki molobeli po ete bayindo bayebaki lisusu te bobango nde bongo bino boyaki mpona kozipola mayemaso babombamaka nde na bongo bondimaka konyokwama po ete ntango ekokokama ye wana mazipola masolo nde bokabaki mosulu wa bino mbeka epai ya monguna kasi bino botikali balongi solo na ngonga oyo awa na mongo kongo ya bino bana basemboli ya bango maboko likolo Fumukimbangu 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 biso babino bakobi ya mayema bino tika ete ya bino mapamboli ya bino makoki ya bino bikoki ya bino maso ya maso solo eyangelama eyambema evanda kati na maboko ya bana na bino lokola basemboli yango epai na bino ete longengo na bino ekoka kobeta yango longengo na bino ekoka kozwa maboko mana longengo na bino ekoka kozwa ya kati na bango na ntina ete solo bakoka koyamba mayema bino solo tata mayema kosala ete kati na bana na bino bobele mayema bino tata na bozwi mayema bino na bokolongono mayema bino na mosala mayema bino na elonga bisika biso biyeba bino bakozala bobele mapamboli na mapamboli komata se komata elonga se elonga bozwi se bozwi nkita se nkita tika ete tata mayema bino makokisa makasi na bana na bino longengo na bino ya makasi mbuya mpe kokasi lokola ezali bongo bilaka bya bino tata bikokisa mayema bino bana lokola tata bino botiaki yango kati na eloko oyo ndaka matisa mpe mabaso kitisa matisa kitisa matisa makasi kitisa longengo ya tata ezala na bino bobeta na elongi baso tika ete bopambama na bino bino na bana na bino na bana ya bana na bino kino bileko zomi na motoba lokola ezali Isande Nzi Ke Lu Balongo Ke Balongo Ke Balongo Ke matondo mingi na mosala ya tata na eleko oyo biso baponami endimelaki biso ndakisa nini tozali kolanda
ndakisa nani oyo landaka pamba te tokuti mbeba tokuti mabe leta aza ta na ndakisa oyo ya kolanda te baza kaka bongo bato ya religion idem bato ya misala idem masolo ya kosolola eza ebele mobanya bande likolo ya ngomba azozela baleki bakoka koya bana baya koyoka kobonga na bango ya lobi bana baleli monoko ya mokolo solo mino epola kasi na bayeba ndimelaka ye bango wana bwakelaka soi na elongi mpe na maboko nakoliki eza bongo lisusu mopambama na bino na komba mfumukinda ndetesikeli wana na mobali kimia ya balongo ezala na bino nyonso natambola malamu elonga matondo mingi na biso banso wana ezaki bongo mateya mabiso na mama likambo na yango ete na yo emoneli na yo mpe na eyokeli na yo balongoke ya solo maye ya boye kaka a na futuka bana mpambu vilila balongoke e maye maso toyoki mpenza eza na ntina mpona bongo na biso ya mokolo na mokolo kati na etumba iye soki tokotia yango wana mosala ekozala malamu mpona biso moko balongoke nde bongo mpona mpemba kalunga mokitisi ya mai yango tokobeta maboko makasi mpona mpemba lisusu maboko makasi mpe melelo maboko makasi mpe mikolo matondo mingi nde bongo mpona kotonda mateya mabiso banso tokozinga makolo tusamba mboka tolendo Isande, zi, ke, lu, balongoke, alelo, fuvamu, weape magaluma wene songanzile. Matondo bandeko balandi wana bouti kolanda bongo ezalaki mateya ya nesonganzila fumukusu kia mbunzala mpanda na ngola mokobi misala ya 1921 tokoliki ya boye nde bayebaka motindami atei bana atei baleki nzila
atei banso na bosembo sans koluka kosimba bakombo ya bandeko sans koluka kofinga ya ye bandeko po nini mpe bino bokoki kosala mosala bapesi misoni ya nzela ya kosangisa moyindo nyonso otango tozali kotanga siku mia nsemono wanza balobi suka te suka esika moyindo azali sango ye ekomela ye lelo kobanda kaka janvier te na sanza ya sango ye tozali na États-Unis plus de 700 et quelques noirs oyo loposo pembe abomi na masasi e tokokamwa te po eze parmi bilaka ya mfumuki mbangu bayindo mingi na mikili ya poto bakotikala kasi basusu bakozombaka tokomi na eloko yango bino bandeko ya diaspora tokolikia tomoni mituna na bino kolandela réaction kolandela droit de réponse ye tosalaki na ndeko na ngai Mwanda Nsemi ezalaki na ntina po tokokoka te kotambolaka na lokuta soko mbuma moko ya nguba eyebi kobota nguba ebele seke mbuma moko graine moko ya libe soko tokolobela yango ata bongo ekobota mbuma ebele ya mabe e soko bakolona pe lokuta ekobota mbuma ebele ya lokuta. Voilà pourquoi tenaki à ce que tomeka koyanola ndeko na ngai Mwanda Nsemi na balokuta oyo ya meseni kokoma mwa ntango na ntango kolakisa bandeko bayindo ke mosala oyo etika mfumuki mbangu ekotongama te na motema likundu na motema sopiso tolingaki tolakisa juste confusion ya ndeko na nga Mwanda Nsemi uta mikolo mizali koleka bakolisaka be confusion na mitu ya bato baze kokolisa be confusion na makanisi ya bato yango bomonaki tobimaki te libanda ya mayeye akoma esika moko amibengi ndeko ya babelge ndeko ya baflamand aze ennemi ya baluba aze ennemi ya bangala aze ennemi ya baswahili nayebi te baswahili ya wapi oyo amitia ennemi moto oyo abomi mabala ya bato mosusu babalanaki na baluba soi-disant eze makila ya libebi ye moko abalisi mwana na ye ya liboso na baluba moto oyo soi-disant akoki aloba lingala te alobaka kaka kikongo à la grande surprise ntango awuti kosolola na président de la république intervention na lingala et puis entre parenthèses lingala ya makanza tokolikia bino bandeko boze na mikili ya poto ntango boze konyokwama souffrance lokola eze système ya loposo pembe eponi mongala te eponi moluba te eponi bayindo bana na bino lelo baza victime ya fleur moko na mikili ya poto kuna esika boze bana baze amoureux ya drogue bana bakomi inutile bana bakomi banfoire soko tokoloba bongo toyebi te soko mpe bino boze kosala analyse lokola biso baye toze mosika na bino e tokoliki ya bana wana oyo lelo bakomi désorienté kobotama na bango bazalaki bongo kalite
kasi mondele lokola yebi bilembo ya milimo yeze kobotama na eleko oyo azali kocontinue kobeta. Voilà la raison pour laquelle vaccin ezali kokota ombalombala na République démocratique ya Congo. Moustiquaire imprégné toloba te. Yango moko moustiquaire na kombo nango na définition nango na signification nango soko tokoloba ta bongo ezali eloko ezali kobatela moto na ngungi to na insecte. Même moustiquaire ezali kobatela moto na ngungi. Kasi fallait batia na ino kisi pe bapeseli yango ba condition ya kosokola na savon ya mbuma kasi savon ya kutulu te ya kotanda na moi te kasi na se ya nzete e bato yo balala na se ya moustiquaire sans kosala biye wana tomonaki baresultat. Ntango oyo foto denonce nyonso oyo ezali lokola makopa ya loposo pembe tala moko abimi na kati ya itumba lobiko ya loposo moindo po ntango nyonso oyo azwi ntango ya kokoma afingine songi ya nzela mfumu soki akozala mpanda na ngola de fois akosi makambo oyo fond na ye ayebi kaze koloba. Tokoliki abolandaki conférence de presse fumukusu kia muzala mpanda na ngola basalaki na mabele ya mwanda balobaki ekozala malamu mokolo mwanda nsemi akokoma masolo basololaka 92-93 ntango azali kosala na ino na mama yeno na respect ya bino bandeko boze kolanda mwa miniti mikei ye tofutelaka na betando tosombiti nyamakanisi mpona koluka kobimisa loposo moyo na libulu oyo azinda muta dosier. Tolekaka na banzila tozali komona fulu ezali kovivre a parfaite communion na bato bandeko bafandaka na wenze soko ya bumbu soko opezalaka wenze ya selembao yango mosala oyo biso totelemeli. Tango tozali koloba moto moindo azali moto akufa bo interprete mabe te soko ebembe kokima solo ya fulu te soko ebembe kokima eloko ezali ya kopola te moindo pa kimaka bipoli te moindo akimaka solo te avivaka nde na solo elongo moindo azali faut ko réanimer lisusu moindo wana faut kopesa ye valeur faut kolakisa ye ba valeur na ye yango to apportaki moi ba détail na kulutu na biso na tata na biso na ndeko na biso na nsemi po trop c'est trop oze koloba lokuta po bénéficier nini esongi nzila bazali koteya mosala oyo ezali ya mfumu kimba esika nyonso moindo avutukeli po kovutuka tolimbolaki na émission eleki ezali kaka kozonga na boko kozonga na barasine ata prophète atoli oyo akosala ezali kuvutula bato ata tata lolendo ata ndeko na biso nzuzi nkoya ata soko mwanda semi ye moko oyo mosala nyonso bandeko bazali kosala ezali mpe kovutula bato kozongisa bato na oyo tolongisaka na konzambe ya bakoko na biso nyonso. Donc tokoliki ya mwa pole ye tokumbaki ezalaki mpenza na ntina po ata yimbwa soko bakopia ye bilia ata yo mokolo na ye moto kobokolaka ye akotiaka zolo po asosola soko bilia eze ya kalite ya malamu to te tokolikia tokokaki te koavale lokuta oyo ndeko na biso mwana nsemi ameseni kokoma mwa ntango mingi yango esengelaki totia le point sur les yeux eloba bino bali lopoto susi ezalaki lelo bomeka na ino koyokama te ya nesongi ya nzila mwayenga nyonso biso tokosanganaka na mongo kongo bino bokozwa yango na etando mpo nini te bandeko ya diaspora bokoyeba mpe kozwa yango na nzela
ya net po moindo azonga na esika abungela esika kani moindo ya kala azalaki na posa ya kokatisa mai asalaka bwato na ye esika kani moindo wana azalaka na posa ya kolia fufu ayebaki kobanda na manioko mpe kolekisa yango na bayebitape nyonso elekaki te ekoma fufu. Moindo ya lelo intellectuel culé universitaire oyo baze lelo atatonga ya pamba basali na ye te mpo nini? Mpo tobungisa monzambe. bosufri tokabwana etambeza embonga toneseni koloba soki eza émission ya bafaiblesse sexuelle bakoki bapesa bango 2 heures na bachaine. Soki eza émission oyo bato bakobina bakolakisa bibelu ya basi bakolakisa bolumbu ya femme africaine nde bakozwa espace lolenge balingi po eza mboka ya milangwa eza mboka ya babini eza mboka ya bundumba. Kasi soki eza émission yekoya kolamusa lisusu makanisi ya moto moindo kaka nakobanda koloba kaka kuna bakolo sen baze kosala biso sini tokomi na suka ya manaka na biso. Matondo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisi matondo na tata Timba bazalaki kuna na nsima ya bilili ponini te na nengwa na mopanzi na bango nengwa ya tota mbumba kakalwila ponini te kuna na eteni ya régie tomoni tata kwa ku image pe tata Luzayo pyramide na régie finale tomoni bongo ndeko ngala zumbu 9L oyo basungaki biso po bolanda biso na lolenge elongo bani tozongisi matondo pe na bino na poso ezali koya mpona malanga lisusu. moindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo soki opeki kolobango ebakingie na batango badiagre nyonso yengo yodela kaka yengo